Mama ngaya wana sambi SB kisambeti mama Mama ngaya wana baby SPD konyokolo se bangwe soki omema kikitunga sami ya madilu. Okay. Tout Mama justement. ngaya wana baby SB kisambeti mama Lolango somi zanini. Mas- Lolango na bazua oh. Lolango na pa basuse. Ngailo. konzete ya mbila yo Awoke tikinga na zemi. Monoko ekosenga tondolo. Na poko ekoluka ngai. biso zelaka se ya nzambe Po apesaka temple. bayo yamba muta maboke donc miyeba nanyoza miyeba nanyo na mboka nyonso leader azalaka na mboka tu leader azalaka ndeti ya ministre bata maboke leader Cécile poso obito ganga to choloka befe na ba mibali c'est Jérémy Chaban ya kosamba kutu te na ba mibali c'est Jérémy na ba basi za Sila parce que ye muta bandi soki lobi kuna Bellevue oyaba oyamba ye ezala après Sila bayamba ki pe Bellevue mais bango so baba na mboka mais Sila muta bandi makambo ya koyamba ye plein donc na mboka nyonso guide azalaka ye muta bandi makambo batu batondi mams micro emo tala boyebi elenge oyate baya oyamula ba journaliste botuna biso bato ya poto abongo yaya boyebi elenge oyate oana avion oyebi ke bozilanga na sina ba micro eza na lolendo moko nebisa bino boyebi elengi wana te botuna biso toleka par tala ata ndambo asila na biso tozwangwe botuna biso tozala na avion toana kati avion me toyebi ke bozila biso na se ba micro ezela biso boyebi elenge eloko ta boyebi eloko babengi star te boyebi mapapo wana te bazel wana botuna biso tozala na avion totala ko tomati na avant avion décoller tomona ba commentaire ya bato bon tala ba bon voyage tozozela bino elobi France kotombe Paris tombe ba commentaire ezokota ta 1000 commentaires n'est-ce pas ça 10 minutes bon voyage tozozela bino lobi ba warrior boyebi elenge eloko ala te mbamo olati mapapu yaya kitasiko na aéroport obima omona ba micro ezoya omi yoka siko elengi nango bando tunu bonjour voyage eleki ndenge nini yaya je suis passé par là nzambe so abia bénir yo nga pena na aka Abakouk nazaka ka Abakouk namona vie asila kati na nga batu tu bakimi mbango yo tikali no sima tango yo bandisi ko mbango okima na mutu te po to sozela bona course si balembi donc course e bandi yo tikali no na débit batu tu bakimi ba le premier ba deuxième troisième nyonso babimi yo tikali no yo moko tango yo banda course okima na mutu te yo moko donc omite ba merci là même monsieur kitinga na mimoni kati mo mwasho na bi nzambe ko afuta na matabisi nzamba afuta na matabisi okimi sombango sa mutu pembeni osa course yo moko sans adversaire donc na moni pas arriver na ngande na kitaka ba Vincent ba ba micro na epoto mo boye ya kimia na moni osko pasila okima na mutu te azokima na mutu te akomi nzamba pesa na matabisi so zaka na détermination soko miyebi ba valeur na yo soko mi prophétisa maramba bien pour la vie na yo on mwete ke lelo ba valeur na ebimi félicitations mams wana pena vite fait nako lekate félicitations bravo après avoir suivi puis 2021 Abba quel brouillard réalité confité comment na commentaire film préféré na ba film nyonso pour esprit à produire comment na commentaire film na pour isepela na bonjour bonsoir na bino nyonso bozuli bakwa kolanda tonton Irano les tontons des Abakouk et merci beaucoup à tous les Abakouk au baza branché connecté na kolanda analyse ya mokolo ya lelo
et tout sepela makasi parce que ya kosolola vraiment ezali tozalaka na esengo yango tomesana nango bongo parce que na SB balobi stress ezalaka te. SB depuis commencement na yango, depuis naissance na yango kino lelo oyo ezokende bientôt kototalize 6e année na yango ezalaka kaka na joie. Toyoka defeti te, toyoka kolela te, biso awa lola na lola kaka ne bayembaka. Merci mingi na mama Zozo na End, la mère des opprimés. Merci mingi lisusu na mama Elimbizi, hymne national. Et puis na babakuku tout, boza partout na mokili mobimba oyo. Boza wana pona ko soutenir ba œuvre ya sila, boza wana pona ko soutenir ba spectacle ya sila, balobi oyo eza makambo ya mboka. Eza makambo susu ya parti prité, ongai Abakuk, onga famille Libota, ongai soki nani, non. Tolobi tolongola nanu ba clivage na biso na temps oyo parce que ezali kambo mboka, mboka na biso fozala d'abord honoré. Tokozongela ba clivage oyo ba parti pris ciment. Awa eza makambo ya mondial, eza makambo mboka ezala honoré. S'il vous plaît, ba dinashu soki ba pesha soki ni log soki solo soki nini soki pe ba famille Libota. En tout cas, je vous en prie, tozala na compréhension en tant que ba humain, tozala na compréhension en tant que ba congolais, eza makambo ya drapeau ya mboka. S'il vous plaît, na siplier bino. To komiti na niveau koloba ke to siplier bino, pourquoi? Parce que ebele bazaka na compréhension oyo te. To mona rango même na ndembo ne toloba na football. Soki komi likambo ya équipe nationale, bato balongolaka ba clivage na bango, balongolaki fanatisme na bango ya vita to imana to mazembe. Donc awa tozwa sila bisalu lokola représentante na biso libanda ya mboka. Et ba Nigérien, ba Ghanéen, ba mboka nyonso oboyebi basaka musala oyo na qualité ya malamu, pour ne pas dire que koleka biso. Bakozala wana pe na salle ya gymnaste, bakozala wana pe na salle ya Madeleine. Alors toluka te ndeko na biso a échoué po olobaki te sila a échoué sila boye na boye, non. Zala patriote et kozala malamu mingi. Voilà, lelo toye to solola toko solola penza makambo bien po tokomi lelo le 14 jour juin 9. Boyebi déjà que 9 jours wana eza na oka presque une semaine. Si la kitaki na mabele ya France depuis le 8 au biso tout au courant. Ezo senga sikoto eba évolution, qu'est-ce qu'il faut, nini ezo senga eloko nini ezo salake makambu e tambula penza na lombango te ndenge esengelaki par rapport pe oyo toyokaki sango ya ba déplacement ya bandeko oyo batikalaki awa. Alors pona ko préciser na bandeko bayebaki te information et boyeba ete le 16 oyo, le 16 mai déjà, bandeko na biso oyo bako kende comme deuxième équipe bako zalawana na mboka ya France. Na ko citer bakombo te, mais par rapport ya ba spéculation, par rapport à la rumeur, ezali déjà bandeko boyebi ya basi oyo tobengaka mingi na terme na biso ba bombo baonde bako zala na deuxième équipe oyo bako kende. Donc bato bazo s'inquiéter ba bombo bako kende to bako kende te. Boyeba déjà que babobo na biso bakozala na France les 16. Donc soki esengi tongo tokoya na mikolo pembeni parce que donc je crois déjà les 16 déjà c'est bientôt. Je précise déjà que na bandeko oza au courant te bo milengela pona ko accueillir bandeko na biso babombo déjà les 16 oyo bako atterrir na mboka wana ya France. Alors, sauf imprévu, ce qui programme est changé, je vais retourner ici pour vous préciser ou pour vous informer que non, programme est changé. Mais où est maintenu le 16 mai, où déjà, et je crois que c'est le samedi, beaucoup retrouver, beaucoup mona, bandeko na biso babombo, oyo, bako kita na mabele ya France. Toboyi, likambo tobengi polémique na kombo ya bana ya SB. Makambo to bandi kote melango lelo te na banda ba démarche oyo na ba émission belé ya kolobaki botika kokabula bana malgré ki fanatisme na biso, mais il faut pas to séparer bana na ba conflit inutile. Alors bombo
to biscuit oyo akozwa chance wana te ya kopreste na spectacle bo comprendre que eza société eza na série ya bémission tosalaki mpona koloba ke eza obligatoire te na mutu nyonso aza na kati ya label ya SB akende spectacle ya gymnaste ou Madeleine. Donc c'est ça, c'est clair et net. Soki oyaka musala na SB, oyelaka ba voyage kaka te, oyaka d'abord en tant qu'acteur actrice, zala patient, to patiente ya kozela tour na yo. Eza likambo ya ngonga et puis toyeba yango pe mingi sila aza na ba icône, aza na ba célèbre na kati ya entreprise na ye. Na kati ya entreprise ya SB, eza na mutu moko te tokoloba ke aza plus que les autres en dehors na ye moko. Azate. Eza na bonbon moko to biscuit moko o aza plus que les autres azate. Je crois bolandaki émission ya ndeko Vincent que je salue. Alobaki yango Michou babengaka ye cheftaine parce que aza cheftaine ya ba fille. Et non que aza cheftaine ya batu nyonso quel que soit bonbon to biscuit. C'est clair et net biscuit Michou pardon aza cheftaine ya ba bonbon ya SB. C'est clair et bien précis. Poto ya te azaka chef ya bandeko nyonso na SB non. Il faut toyeba ko ça part des choses et puis il faut toyeba ko zaka na compréhension wana. Alors banani oyo bako kozala na moins chance ya ko voyager. Eza ba hypothèse ça peut être vrai ou faux. Oyo tonto Irano azo sala comme analyse. Mutu liboso oyo nga na moni ya ko kozala na chance d'abord ya ko voyager. Malgré tout eza d'abord Michou Mbembele, Grace Fita, Naomi Lokwa et Naël. Eza ba fille oyo namoni baza na kokoloba bakoza na chance wana ya ko voyager parce que kombo pe demande na bango eza moins mingi par rapport ya public et tolobaki il faut toyeba ko sa différence ya vie privée na vie artistique tokozonga nsima te oyo tozoloba ezali vie professionnelle na bango qui veut dire vie artistique. Donc ba oyo bakoya na polémique, ba oyo bakoya na koloba n'importe quoi que non si la pourquoi memi bana oyo pourquoi boye na boye. En tout cas wana etalibino bolamba bolia SB ezosa musala SB ezoya te pona koyoka biyoka yoka. Donc yo tikala na ba débat na yo, tikala na ba polémique, tikala na ba distraction, bana mabe boye na boye, bango bazo avancer. Alors toleki na étape oyo etali production, je crois bandeko ebele bazosa ba demande tozosola pe na privé mpona kosa ba demande na bango tonton mekosola na mams tonton tala boye ebele bazosenga oyo eza comme remarque na sali eza d'abord ya baparrain bazosenga parrain ou représentant moko ya bakulutu ya théâtre oyo akoki korepresente biso Congo à travers Sila Bisalu na salle wana ya gymnaste parce que boyebi eza première production na mboka ya mikili ya poto et ezali départ déjà ya carrière ya Sila oyo etali na ngambo ba production ngai pe na trouver ngo mie eza bien eza likanisa malamu oyo nazosenga na bandeko nyonso oyo balandaka SB na bandeko baza na besoin évolution avancement ya SB to ya Sila Bisalu ba porter message na bango ba porter main forte na bango na ko booster vous mettre likambo yango parce que kozala bien komona mutu lokola papa Rock Bodo aza icône oyo toko benga lelo icône vivant oyo azwa petan ya ko encadrer Sila Bisalu très bien à travers groupe Simba ako représenter bien biso Congo en tant que ba doyen en tant que ba exemple et vous appelez likamungisa bien toko pe ko benga papa Masumu pourquoi pas toko benga pe papa Masumu papa Ngalufa il y a des icônes oyo bakoki ko représenter biso ndenge to mona pe na musique et kendaka bongo au mona faire rigola bengi kulutu na Koffi Olomide pour ko ko parrainer ou soit ko chame forte ou soit ko représenter mboka na cadre ya fair play pe toke na bongo toke na ka bongo na cadre de fair play pe reconnaissance ya bakulutu parce que boyebi yango très bien que Sila Bisalu aza parmi ba fille oyo basaka fierté ya bakulutu pe a respectaka bango makasi
il n'y a pas beaucoup à commenter sur ça. Tout le monde a ba film. Le débat ya koloba ke si la za limité na ba kulutu aza conflictuel et si la ba débat on ezaki ba campagne o ba banda kala pour na déstabiliser si la bisalu boyebi e mo na lingana lo balikambo na bosa na ka kozana ba nerf solide lokola ba si la bisalu o ce n'est pas facile bandeko soto bito zonga mo muke sima na ba 2021 parce que ngai na bandi ko soutenir si la en 2021, si la Bissalu a salaka ouverture déjà à la télévision depuis 2020. Donc, j'observais d'abord l'SB avant d'entrer à soutenir SB. Est-ce que si la Bissalu va réussir? Est-ce que observer tout le monde, on était là pour observer et nous avons compris que faisabilité peut un travail à SB et porter fruit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui chance qui na ba doute est-ce que si la Bissau a réussi le col a niko bandeko mususu parce qu'à l'époque il faut savoir qu'il y avait des top visions de Nana Takaza il y avait beaucoup de chaînes de Bellevue TV qui déjà en avancement il y a production et qui donnait chance à si là je crois il y avait personne. Il y avait personne. Bato belé ba mona ka ke awsala ka lokwa batu nyonso, awzaka na vision lokwa batu nyonso, awzala ka ndenge to lobaka ke eloko échanger zati. Alors les losi là approuvé bat le contraire, malgré la cabale, malgré ba contre molema, batu ba se rendre compte que non, to sala né erreur. Et surtout que plus loin, to koloba ke soki mukili o ezalaki ka mukili o ya dana Eve na volonté nzambe nde tonga to bandela mukili oyo na koloba ye papa Elombe pe fallait représenter ou soit il fallait se présenter dans spectacle oyo lokwa mukili ezaka mukili to tala ngoka na miso ekoleka peka na matoi pe miso ya bato boy parce que malgré tout il faut être reconnaissant parce que même si mon pas les cannabis Michel Obarango que elle est reconnaissante avec Papa Elombe parce que yenda zoye na ndako pa na bango pour kokotisa na monde cinématographique. Alors mukili o ezala ngona mambebele mukili o eluka ba conflit na ndenge na bango ba luka ba kabal na ndenge na bango ba sala o ekoko salema et je crois et pas ya Papa Elombe eza pe souci et vous avez peu regret malgré to sala ngona elongi to misote na komona mais ça regret o mukile ko regretter pour neloko wana soki ko la chance ko salema bongo et za la pelo ko malamu et ça roi lelo to lobaka fallait azobeta Stade de France benye za la pe sengo soki to mona ko faire le mida à représenter yé ou soit à se présenter na kati ya stade wana c'est de même na si la bisalu et n'y a pas aux alessiens surtout mon équipe présence ya Papa Elombe pour revaloriser mwana oyo abete la ratolo mwana oyo ya loba malamu pona ye mais les lots aux les 14 bandeko tout le monde communiqué officialité tout le monde soutient est-ce que collaboration est toujours malamu to éviter est-ce que ça va pour na conflit si la na belle vie to éviter allez-y comprendre et le go briaka ezara toujours combattre mais to lobi te que Papa Elombe zo combattre si là mais to lobi quand même ba bon geste et banaka kaka na mitema ya bato mwana oazo que nous défendre mboka Congo libanda mais to moni ata communiquer te to moni ata signe encouragement te tozo sentir que la ville est calme silence ba musu bazo tumba ba pine na nzela ba musu ba komoluka ko kwanza ebite na ba place ba ko kwanza te pesi mukosa e pesi mukosa na nzoto bandeko ba kwanzi makasi mukosa ya sile aussi la te pe ko sila te merci beaucoup o ezaki bongo tonto Irano les tonto les Abakouk soki likambo mosusu ya koloba ali tokoya pona koloba et puis nazo promettre bino déjà que nakoya lisusu pona o etali ba réponse ya ndeko Vincent Toulouse elongo na ndeko Gaz namoni makambo oyo ezokende bien
et qui n'est bien parce que depuis Vincent Sali émission et mettre Batou un peu clair et puis et Kangi Minoro moins mingi ya bandeke makele la tongo koyoka bandeke tout ça toyoki te tobosani kutu ke tongo esetani ebele bavandi kimia mais bakoya na badata lukuta tokoya tokolemba te mpona kodementir mpe koinforme ke bakoya na badata lukuta awa ke biso mpe totie date Belgique eza ya moto nyonso papa to mama mais Belgique ozokende producteur nde nani bachinois to kosala production na désert awa po koma wewa toyebi suite te. Merci beaucoup na bino nyonso tomonani prochainement sur Clé Média Télévision. Restez toujours branchés, tonton Irano est là. Toblobi très très bien que les 16 déjà babombo si tout va bien bazo atterrir na mboka wana France et topesaki chance na bandeko nyonso kasi die voulant ba oyo baza retenu bango wana oyo toyoki pe tozwina nous comme ba information soki information ezwami to échanger tokoya lisusu mpona ko communiquer. Merci beaucoup, bye bye. C'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.